beaucoup aux fidèles téléspectateurs ainsi que nos internautes. Nous sommes toujours vraiment fidèles pour nous Rolanda site. Tamino Otobenga Bongo Vérité Universelle TV. Yayemoro les boss des boss. Nakomo apôtre Maître John. Lelo vraiment émission Nabino Otobenga Histoire vraie avec votre humble serviteur qui est Tropenza Olengunza de la presse. Tous en moi li solo ya Robete Labino. Mais lelo autour d'une table tous bongo vraiment na moko ande onabiso concert nabiso. Na kombo Ivana boyebika Ivana toti musika Ebenezer nde balobaka mais nzambe pe lobaka mokili ezalaka moke toyepe lisuko kutana na concert na biso Ivana ou vraiment avec elle tokomeka moi moke ko développer les solos oyo tozobetela bino lelo na votre émission auto bengango histoire vraie eza émission oyeye oyo banda ko divertir bino oyo ko banda ko pesa bino ba conseil oyo ko banda ko memela bino makambu ebele histoire vraie eza émission oyo bande ko na biso bino na biso to bando partageango ensemble so dans histoire vraie oyo viva au quotidien de la biso biso to ya awa to betelango bandeko pour bandeko musu ba tirer leçon pour lobi na bango ezala lolenge wana te. Bonjour Ndegona. Oui, bonjour. Babi, les journalistes les plus célèbres au Penzao. Mikolo Babengara roi David pour na ramukuse. Oh, mais balobi pour na kotonga ndako etage batala kata ya masanté. Mobala mukuse pa kosa makambo mine koleka bambinga donc. Babi mutunde belé. Donc mutu kosa mukeme bongo belé na kati ya ngonde sala makambo. Vraiment merci. Je salue les fans de l'émission, surtout les bandes partout dans le monde. Gros bisous. On est là. Ivana na bande ko musu ba Orlando lelo na bande ko musu pe oyo lelo babakisi suko ye bayo na bande ko ba ye bakao déjà batala kao c'est ba rozwa moi portrait muke moi parcours muke ya Ivana. Oui, merci beaucoup. Ivana aza concert na ndenge boyo ki alobi naza chroniqueuse doza biso nyonso na média nekaka pona ko sepelisa bino ba fan na biso. À part ça, Ivana aza aussi actrice donc naza artiste et comédienne. Oyo aza présidente ya groupe na ye na utaka na les étoiles de Bobo na minute naza ko présidente ya groupe Mapendo. Oyo tout ensemble na ndeko Irano qui a la tout travailler ensemble oui. C'est ça. Merci beaucoup wana ezaki portrait moko muke pona bande on a biso vraiment bande ko mususu bo bakisa lisuko tala biso pona roye bande on a biso vraiment Ivana mais Ivana okota pe na domaine o ya animation culturelle ya chronique musicale to roye ba au travail qui na ba site nini ti lelo koma pe na site oza lelo. Oui, merci vraiment mon frère. Ivana na banda kana na ba site te na banda ki na RTV1 chaîne na biso awa ya Congo. Nazaki sollicité par Maître Dona Kolo site ya Congo Sukisa donc pour nambala liboso na travailler na site na banda ko travailler pa naye place na umela ki pe moi mingi telaka ndi makambango ezalaka après kolongo pa naye ce que omoni muto alongo ezateke po aza mabe bio tozalaka na posa ko déplacer parce que to travailler comme ça là to sala kango po nazo moi lipa nazo moi eloko moko parce que za muto kinanga tango moni ke muto ki ezo bima wana te ozo le lango te donc il faut olka moyen ko changer quoi ndenge na longo na Congo Sukisa na yaki ko sala site ya Eco Heure de saison na bi ko sala site parce que ezala kate kolongwa Congo Sukisa toye kopesa na idée na boss nanga Jean Chibo isika azali ba salutation to pesa ni idée ya ko créer site wana yem to fongola kango kuna na Suisse et puis to bandi wana to démarrer na Eco RDC to kendaki musika te to longwe donc les esika makambo bandi na minute ce qu'on a travaillé na www.lourdproduction.com mais pas le producteur Armelo Production. Merci beaucoup. Là, c'était parcours ya Ndekona biso topé concernant na combo ya Ivana. Je pense que vous avez vite vraiment compris esika ni na utaki type lelo akoma na esika o azali. Les solo à lelo bandekona biso bana poto bandeko bolanda biso partout dans le monde, surtout le kola ba Christy Mawelo mama na Jos ainsi que Shakira Gucci, ainsi que Roi Simba au Bazolanda biso et pourquoi pas à DS Elonga Mwana ya Kevani. Ils sont na biso alelo ezani.
Il y avait une famille où ils allaient bongo na kati Europe. Wana baza résidé vraiment bafandara vraiment ba résident na kati Europe, précisément na mboko to bengi Belgique. Bon, couple wana ba viva li solo moroboyi parce que bango mo ba komelinga ba tuni pe conseil. Le soleil zaki la fille à question en est vivre na mobali nae, bazaki ensemble na mobali nae, ba partagera ba bon maman na bango, bazar ensemble ndako moko, ba bota 2 filles et 2 garçons. Donc il y a 4 bannes. Bafandaka, le roi Barnet fanda déjà mais bazaki en mariage té, izalara ndé izalara yoye, ngapé naye to comme fanda place moko ndé maramba potoka izalara et arrivé pe baboti bana ba comme na ba 4 bannes. Les problèmes des réseaux sociaux et égoïa, ndenge yara ndenge izalara na poto. Mais papa na bana attend maman yaki ezaika ndenge izalara ka non, il faut fond ya ba réseaux sociaux, fond mo ezara na ba application. Bon, papa na bana a sommeli moi si na téléphone oyo et qui correspondre na makamwana ki moi WhatsApp ezala, moi Facebook ezala, moi Imo ezala, ndenge ezala rara moi biloko ngo tout application tout ezala na phone. Mais pour na mobile na lui ah baneko s'intéresser na ngota bino nga ba chose na bino wana ba réseaux sociaux moi vraiment na sokipa na ngote donc na linga biloko wana te parce que etalinga pété donc concerné ngate ba biloko ba réseaux sociaux wana donc ça le roi basta le roi s'en foutait na ngo quoi akipa ngote. Mais la fille à question y est à côté des réseaux sociaux tout le temps Facebook, tout le temps Internet, tout le temps WhatsApp, tout le temps Imo. Bon bah il n'est pas yaka, tout le temps nous on a moi sinaé toujours na ba Imo, toujours na ba Facebook, toujours na ba WhatsApp. Mon bah là qui partait. Et quoi arrivé un jour, mon bah là yo soit réflexion. Abin non. Facebook on a eu ba histoire rébellée. Na yo ba mabala et ça la mar na ba Facebook. Na yo ba tu ba tinde la ba photo na ba Facebook, ya ba mitakala. Non, Facebook est lié à un jeu d'amour mon akati. Moi buzoba na moi bola mo bopeza na Facebook. Ah, c'est bon. Bon bah la fin d'année avec le temps, moi ce n'est pas continuer à ne qu'à vu les réseaux sociaux. Bon bah un jour à raisonnable non. Na recréer compte na mo compte Facebook mo boy. Na reçoit pe numéro WhatsApp mo boy. Comme ça na ça moi ba demande ba minanga. À créer Facebook nae. Azu comme exemple, atie comme le rôle en neti, tous exemple, azu le mso atie comme lever capital aussi là. Azu photo mo boé atie. Photo mon père, il y a beau garçon vraiment beau gars, atie photo on a profil. Par rapport azu numéro ne mo boé, à ça c'est WhatsApp nae. Na WhatsApp ne comme a bagi numéro ya femme nae. Azu atie moi signé na WhatsApp wana ba comme le roi bami na WhatsApp ndenge fonctionnaka ba comme pe bami na Facebook a salut demande d'amis et pas moi signé a accepté demande d'amis ba comme bami au fur et à mesure ndeko Ivana ba comme ko ndeko na biso papa wana a comme pe na internet mais yesko à côté internet on trop seka ke boulot na ba temps repos a 8 mois temps recharger à côté mon internet tout le temps azagila msusu bonjour. Bonjour, on est qui n'arrête pas moi sinandako. Moi sinandako la fille à question yebite kazo solana papa na bana. Bonjour, 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 bonjour. Au fur et à mesure, bah bonjour et longue. Moi si on a ko tomber amoureuse ya photo wana. Non, papa, tu vois on la sepela na yo na yebite si on peut faire comment. Les mecs à question o azaki invisible, yé pas yebisi moi si ke ngai pe na lingara yo. Petit à petit, bolingo bandi banda. Bolingo bandi banda. Bolingo bandi banda. Ah non, des ans on a peine la pour moi difficulté mon quoi les mecs à question l'invisible. O aza papa na bana na o yazoye bate. A quoi pour tindele mbongo. A créer mutu moko boye ke mutu wana mutabimi, mutu wana kendara na identité na e. A mo tindela moi sine mbongo ba pire petit ndenge za la raba bureau. Et par après ba remosenga na ba mutakala ne système ngomara lelo. Ah tindelanga ah moi sine bandela tini moi Maroc. Oui Maroc. Système à Maroc oui bien. En tout cadre P. Ezo pesa na no kanda avant na kota na lisolongo. Maroc ezali système à Maroc au monde a rendu yo zabwe pende batala yo après très moi non c'est là moi vidéo ya moi ndenge zalara mais au sali système à Maroc en tout cas na yo kango kaka pas batu menga mona yebi yango te parce que na sali lango na nte c'est que système à Maroc ezalara otindika nzoto okati mutu ndenge ba sardine na bongo ezala ah obombi elongi otindika ka partie etikali ah ba mayele c'est que ba bandit
babandi siko na système à Maroc wana. Ah, la fille a question motinda ma bombelongi. Mobali pesco azotinda, mais mobali azotinda ya yeti. Azotinda ya yeti, azotinda ya yeti. Babandi bon ti la fille a question le rôle amélioration et comment na lisolango, ya motinda ya mobimba. Parce que yende vraiment zaki amoureuse ya Joe. Armotinda ya mobimba, au fur et à mesure comme bongo. Ah, je me suis sali non. Yé papa, yé l'homme invisible non, il faut tout ça là tout au kutana parce que tu évolues peut trop dans les réseaux sociaux, tu me gagnes au kutana, je me suis kutana. Ah bon ça va, tu kutana, bon ça va, on a la moni, tu kutana biso na hôtel Montboé et sika o levé capital Lucia là. Tant à Kinshasa là parce qu'ils ont hôtel à cher na Aurélis habite notamment na Aurélis na Bandal hôtel mora cher na habite sur route sango na classe nini quoi le roi même ligne le roi intercontinental mais na kata Bandal quoi to kutana ah ça va bon to sala un journée samedi bon maintenant mon il faut y attendre moi 3 jours comme ça yo to ibana ndenge ni to ko améliorer c'est bon besoin ne peut pas rendez-vous c'est bon d'accord la fille peut et que ça là que journée balali na mobali ne siko na ndaku mobali ne pour libanda na internet na réseaux sociaux invisibles na réseaux sociaux a mutu mususu balali pe oh non tu vois mon amour tu vois il faut na gota la famille na gota la bakoko na gota la maman na gota la papa voilà ceci au moni s'il te plaît na habiter sur permettre vraiment au salanga faveur na ke pas papa na maman na salata 3 jours. Et l'homme en question, au hasard mobile na katandaku, au Liban dans les réseaux sociaux, au hasard l'homme invisible, il a accepté facilement. Ah non chérie, tu vois, mais ça fait un bail que au Kendarasu la papa na mamate, tu vois, bon, na rôle quelque chose pour me la paix, bah, pour me la papa na maman, bah mon appé qui ngaïpe, na tindeli bango quelque chose. Là, ayo zoatan a trouvé quelque chose, après si la fille a question. Bon, chérie, bon, on est déjà lobby, bon, c'est bon, ah, bisous. Moi, c'est pas bimi, à Keinaï. Or que, azo kende na hôtel wana, pas que okuta na papa na ba ni oyatiki nandako. Juste temps où ya obima, papa a procédé déjà de l'avance à comme un hôtel wana. A ebisi na réception, non, la fille a question roya, c'est cahier, boy, c'est que monsieur Albert Azali Kolo, comme ça, beaucoup accompagné, chambre 14, boy, ngala za déjà. Ça s'est passé comme ça, la fille a question. Ayoko kendepe maleme. A comme pe na hôtel wana Aurélis ici ko levé capital Lucia là, tant ya ki Kinshasa bandai gola la na Bandal. Ko koma komi wana atuni pe na réception, ah ba yambi e pendenge zala ka ba non mais c'est Patrick Azali Kolo to accompagné na chambre 14. Ba accompagné komi pe yo a sonné. Juste temps ba fongoler porte boy ata la boy mobali na e papa na bana na e 4 mais yo sala ninya papa bana tunya yo po yo sala ninya et la fille a question le roi zaki fille a timba ko lega mobali alinga botela mobali et compréhension yo yen hôtel c'est ko zaki na rendez-vous oh papa bana na zuka ka téléphone na e tablette na e a cheka ka bala ki tala ba vidéo mitakala tala boy la fille a question maele et sila qui est azanga maele bande on a biso siko tolini to mituna réseaux sociaux apport nango lelo na ba couple eza ko déstabiliser ba couple ou bien eza lisusu ko améliorer bolingo et ya makasi to éviter utilité nango na ba couple to éviter ce que eza ko apporter nini et lelo to mituna lisusu j'ai o mobali wana salagi mwasi na yi. Est-ce que yé mouta a ramené moi si na une infidélité ou ezali yé alingaka yé ba seki moi si na lingaka yé par rapport à moi si na acte o ya posé. Est-ce que moi si on a zaki fidèle envers mobali na yé ou bien zalaika libaku moko ba beti tellement réseaux sociaux on peut zala na moi trafic d'influence parce que mususu peut au monde acheter la robe photo et longene peut zala na ngo bongote mususu pas vu chemise mo bo kangisi photo et zala na ngo ayete moi trafic peut zala na moi biloko wana ba réseaux sociaux to ebité bande on a biso siko tozo mituna bande on a biso na mikili ya poto boze belé Akime Pemba. Tozomi Tuna vraiment Gilles Kanza, Gilles Kanza, Tozomi Tuna ainsi que Prince Mikani ya Suzambula, Tozomi Tuna sikoyo papa na biso topé maman na biso décision ni ba okozwa ou bien conseil ni to kopesa bango na maman na likamu. Pour moi liso nanga siko na repartager ngo
na concert na Ivana parce que ye azamo na mwasi na habité ce peut komela ye na habité so rolo banini oyoki introduction na nyoso par rapport ya lisolo na biso ya lelo. Merci vraiment Dropé. En tout cas bande ko bozolanda biso nga epesinga kanda lokwa yanga moko. Oyebi mobali wana ndeko mobali otalanga wazoba mobali na niveau moko na mona nanti. Mais comment mobali okoza complexé devant moi si na yo moko? Maman ya bano 4. Tina niveau ko sala baje d'attrape c'est koza sur na yote. Do bambula nyoso bo vanda na yo mona ke non avant de la rayote azara ya yote futa te ba biloko ya bongo. Wa mayele te. Comment Dropé yebisanga nanu eloko nini ko mobali wana ko abanda makambo Facebook na WhatsApp kala aza maman na hypocrite. Aza suka ba hypocrite nyonso do tu aza ko kosa moi ce que non na lingaka ba réseaux sociaux te aza donc mbiaka na makambo wana asala sala ngona basi libanda na basi bato mabala azwa ponanga donc ko bina mekana no yanga peta msusu akondima pe omoni mwasi osalie bien il faut la kokuta na makambo bongo pour confirmer que non oza mwasi ce qui peut omoni muto ali banda azoluka mwasi azo pesa mwasi affection tamsu na ndako pesa ko affection wana te donc ponanga ye eza faute ya mwasi te ndeko mobali sona fingi ozoba c'est parce que wa maele te pona nini et loko eza nécessaire na couple ou bien na mariage eza confiance ce qui déjà couple moko bo confiance eza te donc bolingo eza te pourquoi mutu oyo ndimi ko partager na ye vie na yo bien sûr que bobala ni nanu te mais boboti déjà bana donc et koki ko sala jamais que mutu wana yo o mekaye pesa ye confiance ye peut apesa yo confiance parce que déjà moi c'est ndimi ko vandelo na ndako et la question déjà que non azana confiance na yo mobile na ye vana na katiote. Parlons, il y a confiance en nos zoloba. C'est que vraiment, il y a moi si il y a confiance à Mobali naï et que Mobali pas qui n'a confiance en moi si. Parlons maintenant, il y a genre il y a fidélité. Moi je suis fidèle, quel que soit Mobali az autres draguer. Il fallait quand même y informer Mobali naï que tu vois na ba réseaux sociaux oh moi je me suis engagé oh nazara tout le temps na ba Facebook na ba WhatsApp. Il y a quelqu'un au azo déranger nga oyo azo yebisanga ki alinginga. Il fallait quand même que la fille a question à informer Mobali nae et pourquoi pas ça là qui a un rôle na binobasi et ça quand même tous en la vérité tous en la transparence tant que mutu mo azo déranger pourquoi pas ko informer Mobali nae jusque là Dropinga na ko condamner ndekunanga moi cité ce qui to landi bien na comportement ya Mobali ya bongo tam so ça temps ya dialogue na moi na été tam so blessa moi si wana na ba pota grave au moi si au moni atikali ko vanda kaka local na boti na ye moyena kende na tika bana ngezate bajara ba couple bongo ezali donc kuti moi sinanda ko avant de dernier ka bana donc à part bana yepe na libala eza isouté pour mobala bongo ko tala tam susu bien akipa moi si wana bien te tam susu tant ya ko satisfaire moi si na ye ezate moi ça comme dépasser à ça lembi na ye ba community na ba 4 bana donc kobo te eza problème te bana ba ko za bo soani bo potani bo bo sali so ndeni bo ko na chambre bo sali ka geste amukebo zemeye nango bana baza synonyme ya bolingo te eza bayaka na bango kaka bongo donc moi si sikoyo nde alingaki mobali wana mais baje mobali tira salango na mwasi na ndako eza baje na salaka na basi nyonso ozoyoka parce que soki ye mobali soki nga mobali otantenga déjà j'ai ya bongo bien salinga j'ai d'attrape olinga te pesa nga confiance nga na pesa confiance nini la kiske mobali wana azaka bien na mwasi na ye ni la kisi que non asolaka na moi c'est un dialogue boy entre couple ba sololaka ni la kisi que mbala na zokatan ya ko satisfaire moi sinae donc déjà comportement ya sali la kisi o ya sali donc moi si tamso sa lembaki akoma ko ko mutu moko akopese affection yo zaka tout le temps na musala ozokatan ya ko dialogue na moi sinae te ata texto ya pamba loko yo boya no Facebook boya WhatsApp ata texto pamba bolingo boye o chéri j'étais moi si amona ngota mzuzu tambozaki na ki chéri ya libanda avant vanda ndako na yo Tant moni ko mutu moko libanda malgré yebi photo te keza ya nani azo pese affection moko boye po mobali wana kende na bit ya kolinga moi si wana ndelo kwatina ki demande akende ko luka amitié te pour ce que kende ko luka amitié linge so kana amitié loko ya kende la ke na tenter so à cause ombali msusu on est moi si pandimie ninga na ko condamner moninga moi c'était mais le problème est anini problème est yé moi si il y a liboso à garder silence à garder secret à tikal ko ebisa mobali nete ke
na ba réseaux sociaux on a utilisé et ça na garçon mo boy ou bien mec mo boy azo déranger ngane garçon Paris garçon Paris nenga loba mec donc garçon Paris na kata Paris moninga ya Francis Mavimpi ainsi que Blaise Mavimpi na kata Londres nde bango ba lobaka ce qu'il faut qu'il informer mobali na yeki non ba linganga mais ya bombi non ya bombi moi si ya bombi na ko yebi c'est monde to za boy to za ka déranger ozoyoka donc nga pona nga soki na bimi na nzela ou bien na téléphone be muto azo déranger na ko yebisa mbai na ngate quelque part et diminaka confiance mbala zaki na ngwe pa na yo il faut yo moko yeba ndene ko gérer loko wana na lingi na ngate nazo respecter engagement na nga ozoyoka donc nga moko muto ko komela nga ndeti biso bilongi ya TV oyo to sambo na biso donc mutu to azotala yo azana posa na yo donc yo moko ndoko yeba ko gérer parce que yebi que naza engagé quelque part nako kenete na bando betela mbali moni kingani alinginga moni kingani ayambinga mobali wana ayaki ko salela mwasi wana biloko wana po mwasi akweya pena na bolingo ayebi ba point faible ya mwasi na ye parce qu'avant d'année nanda ko moko aza étranger te pas mwasi wana donc asali ba point faible nyonso ya mwasi po azoyer na moral bien ndenga azoaka avant contre nanda na donc je peux dire que c'est facile mwasi andimela mobali wana parce que eloba grand mopa au kofi aloba banga mobali oyo azaka na mwasi nokala parce que yende muto ayebi eloko ni esala pour mwasi no asipela yende ngala taki deuxième personnage ya a commis personne moko invisible ayebi ba faiblesse nyonso ya mwasi na ye ayebi comment quoi avoir mwasi na ye c'est facile azoyer ozoyoka tamsu mwasi za ko boya ba demande ya batu misusu ya WhatsApp pasala ka bolingo wana te bien atikala ko tomber amoureux ya amoureuse ya batu misusu libanda te mais lokola mobali wana ayebi bisika mwasi wana alembelaka ayebi place ni mwasi na kwelaka ayebi malobani na lobelaka mwasi na yepo avana nenga vandela botre 4 bana wana suka utiliser on a Ivana c'est na landi bien le roi yo posa no mwana mwasi c'est qui mobali mobo a copier ndenge mobali no zalaka donc c'est facilement okozwa na yo donc nazo fika zo secret ne mobali na yo azala envers yo donc mobali wana c'est ka juste écrire na copie yango donc facilement pas okozwa yo akozwa facilement te donc na mizongi sana na Ivana na minute on a zote les nanu pourquoi et le qu'on essaie melinde qu'on a mwasi wa zangate omoni biso ba misusu nazaka trop dur na kolo ba dur te soki ndenge nini te mais il faut ko luka ko yeba nanu nani yango azo déranger na WhatsApp soki ndeko na mwasi aluka aisala na recherche avant oyeba mutu wana avant parce que tango komika na niveau ko zona photo no ya mutakala ko tindela mutu oyo yebite oyo monate parce que phénomène ya mbongo ebimi peut-être ndeko na mwasi alenga ki mbongo mbala na pesa ki mbongo te n'habite baza pays nini en Belgique c'est que moi si on sala raté biso tout bato toza na kini na kibobola na ngana zota ki teti soki oyebi sanga tindela nga vidéo na ko finga nanu yo liboso ngana tindela vidéo pour ça ni pour mbongo ndeko bongisa vi nanga donc nzoto nanga za valeur moko na mbongo na yo pour ngana tindela vidéo pour tindela ko code de 100 $ ou 200 $. Mais moi c'est ça ma problème mbongo te moi c'est ça qui d'ailleurs komaki affecté na mutua au fur et à mesure banda sur là de belles paroles de belles phrases ba comment d'ailleurs ko améliorer mité na bango bien lokola azana poto ndeko na ngana mwasi wana akela kana tendresse akela ka caresse ya mobali akela ka ba parole d'amour et pas mobali wana mibale bela poto bazaka na tendresse te pas bas na bango bandako tu crois ça vraiment oui ba tendresse to etraka na biso ba toza kini wana ba Facebook na ba WhatsApp ba jetem me beletala mulongo ba jetem mais moi so na ndako ozora même temps ya revendre na été soki outi musala oza fatigué OK na mbeto lali moi so wana satisfaire yete yango ba sipe ba timbel page yango ya Facebook yango ba timbel pe WhatsApp monika momi aza na poto na moi sa libala mais aluki pe John Akshasa ayeb sekara jetem parce que yo mbalo zo attend wana te tout le temps naza fatigué tout le temps lelo kayo ezaki makasi oyo zongi oza même pas na temps solo na moi soit oza en téléphone nga pena en téléphone tu vois couple on a déjà couple moko ya ko pola pourquoi parce que moi si a comme qui met la distraction na ye ou bien soulagement na comme zo na réseaux sociaux et ya ko aider pe batu misusu et aider batu misusu misusu azo zo na idée que non eza distraction na cause na problème mobo na koti na ngata msu na Facebook ka buzo batu bazo publier na zo seka ou soit na koti na YouTube na zo tra nga ba émission na zo tra soki nini donc ezo soulager nga mususu pe azo quelle l'affection azana ngote il faut mona mutu oyo azo komela bon ba parole d'amour a comme qui me la kuna mais ce n'est pas du que une femme mariée bien moi sur un engagement il faut banda ba demande ou bien je t'aime il y a tout na ba réseaux sociaux non relation est bien
au cause la relation na mutu azana Kinshasa ou bien mutu azana kati yote Ivana konima par rapport ndo obi konima demande lem susu la fait à question atalaki profil à mobile wana parce que ataki profil elongi mususu lem so atalaki profil na Monique lem susu ke non voilà ngana ko admirer na ngai garçon oyo parce que lem susu il est plus beau que mobile na ngai c'est ça lem susu il est plus élégant que mobile na nga lem susu ba détail wana pesa la rabino ba sibola na mobile faut déjà tant tobi atala c'est ka mon profil na ye c'est ça lem susu elongi John eza mabe par rapport à Joanna. Déjà les autres na poto ou bien ezra awa na kini awa avant na banda ko solana mutu na kotana no profondeur messenger en vidéo WhatsApp en vidéo Viber en vidéo donc imo ezali comment na ko banda ko solana mutu l'invisible na mona réata na image na non utiliser mutu na episode ka utiliser mutu aso ki bureau na aso ki petit na parce que tanga banda tinele mbongo andoti na identité na été il avait son petit oh petit suka na ngope lelo to yebite parce que yé petit on appelle lelo le roi la matate komi yé petit on appelle le roi appelle moi si habike non après si mon bali na étant c'est que mon bali né on a eu décision en zone c'est nanda goûter voilà lui il va continuer avec les petits à question au bazwaki les petits à question pas lobby le roi mon bali no utiliser kingai pongai na kosaka yo yé a surveiller yé mutaki na mot de passe ya biloko wana nyonso ba Facebook ba biloko wana tout le roi yé pas sali bongo ngai pe na moni na rolukala ngayo petit ala zo no mwasi bakabeli yo vie wana aza yuma ya bolingo ba meka kangote ngani na za bona kezo ata bleki moko bien petit moko ya quartier o ya kendo tantelenga mbali na ngaseka na bandi liboma pour nous assurer na moi non moi assurance moi confiance yokona yebiso dropper neto za bona ba couple soki déjà o so linga na mutu yeba ke mobali ngana komelele mbondo te tozana yo sala kaka bolamu ya keno o marka ye na kati ya mutema yeba keno mwasi na ngana tuka ayeloko na okeluka libanda mwasi nga pa sala kangote eloko ya sala linga pe mwasi nga mobali na nga sala kangote c'est ça donc tikala ke sala keno o tikala o sala graver na mutu ya mutu oyo zo linga ou bien mutu bo vanda na ye c'est ça les restes on eza ba buzo ba pamba tango yo tindi mutu akemeka mwasi na bien akemeka mbali na yo c'est que olingi yete okabi yende ko kaba ozoyoka akabi mwasi na yeye moko na buzoba il fallait kutuka jour ngweza ata mwana mbala na bakuta na mwasi basala pina bolingwa bien abele tam susu ba quartier trona ba quartier de oyo mbalo ko koma ka suti te tam susu akoma na yeye akoka suma kamte atika ke makasi ko boti sa tam susu soki akena mwasi quartier 1 asuki wana makasi akena ta ba quartier 3 esika baninga musu bakoma ezate parmi les raisons de l'infidélité, donc, tous les raisons de quartier 1, oui. Quartier 2, parmi les raisons par rapport au pays à Mobile, il faut solo là. Donc, par rapport à Wana, ils ont parmi les raisons où ils ont ramené Bino Bafi na mariage vraiment d'infidélité. Et ça, donc, netolo baka, basi netoza boye, moni ba couleur ya bilambande ezalaka, nde ba couleur ya basi pe toza. Na mité maté na ba sentiment. Et ça différent. Et ça na moi si musu soki alingi mobali. Kaka ndenga lingeli wana, soki asuki sakeka na quartier 1. Akangami kana quartier 1 na so ba pesa quartier 1 na ye wana aza satisfait. Atika li ne bongo. Et ça moi si musu so salise baji akobeto pe mbata na mbeto. Pona nini osa sa ambaji. Pour vendre na mbeto pe osa sa ambaji. Ya ba quartier ya nini non. Parce que ye moi si wana yo mobali wo yebina ko naviguer yeteke donc akoma déjà dans dimension qui attention na PC quartier 1 il y a déjà soulagé non oyoki mobali pele mso rosa trop caillou net na poto monde za la trop bise moi c'est que bise mobali que bise est-ce que tant vraiment un mbeto rosa là vraiment il faut pas se comprendre exacté yango no moni basi ba ko na bango caresse tendresse libanda tant mususu mbala ko sale ya muka na téléphone na vidéo ti a verser na eloko yo mbali ozoko ko sala ngote parce que pesi musala na yo importance oui musala eza bien sans kayu na poto muto vivre te okozala mutute okobima salité nde balobaka mais soki oyebi ke na sa mwasi na ngana ndako zwa tan ya ko yeba ko satisfaire muto zana ye po aluka libanda te yaya omoni na couple kaka mwasi ne mutu akokanga mbali na ye kaka mbali mutu akokanga mwasi na ye mobali luka oyeba bisika mwasi no asukelaka ozomona luka ke nakanga ye matoi nakanga misu nakanga partout aza kaka yanga ata so amoni moninga na mbali amonika bango so bakomika ndenge moko basi
yo pe mwasi le quoi que okomisa moninga na koma pe mwasi soki amoni baningane baninga basa koma ka le quoi mona banka le quoi mibali parce que ba komisa ngonde yebisa na bana poto ba Holanda biso belé capital Lucia là vraiment babilola na lola na kati ya Kinshasa et ça la biso ba bien babilola ekiti na kati ya Kine malgré que ces jours na s'est passé na ba matanga manini mais présence à vieux donc biso to se retrouver to sentir pendant que non vieux azana kati ya Kine donc pour na kokanga mobali bien kokanga mwasi c'est simple et ça ko to kokenda kwa nganga te babikisi ya bolingo ezaka bolingo oza mobali moko alingaka ye po atonda il faut pena asala tamsusu 3 coups il faut azo caresser belé et surtout azana partie moko alingaka soit si senga soit sala boyosko mwasi okakosala na yo kazel na kaze ile sala kanga bien te donc soki akuta ntsiko na mwasi wazo sala nyonso tu akokimela kuna ozomona parce que azomona que ozosala ne bolingo mais eza complété ndenge moko na mwasi ozana mwasi na ndako yo pena soki ozoloka kaka yo soki kaka okomi quartier 1 an obwaki kaka esili Ivana banima ba quartier 1 a tozongela Ivana parce que oh si je au quotidien dans maman la likamu le temps pour nous vraiment pour nous ça la fait plaisir na papa Ben hein papa Ben na maman na biso mabita na katia Zirik babi libala moko bosembo ya papa Ben na maman na biso mabita bazali bongo bana Zirik ya solo ça vraiment c'est de la part de maître John l'apôtre maître John total na nous vraiment ba tantine mususu auto mekaki vraiment que circuler moi micro pour nous ba pe ba vie na bango en collaboration vraiment avec Caleb Congo hein ou azabongo vraiment na régie quoi ou asala ramambu to les gana nous total nonde to tambola moi muke to joki pour ya bande comme ça basi to les alobi balobi histoire vraie dropenza ou bolananga partout bolandinga na poto bozolananga partout oh histoire vraie dropenza ou collègue bonjour je pense que l'histoire na biso lelo et ça qui fille mon boye asaki na ndako libala na ye mais na surprise ayeba te que mobali nepe asalisa ba WhatsApp asalisa ba Facebook et que mobali ne asenga ko demande d'amis ne longa mutu mususu au fur et à mesure ba komi ko évoluer ba komi bolingo moi ça comme tindele ba photo a comme tindele ba vidéo et ça là que mobali wana yo ko senga rendez-vous pour ba kutana les jours à rendez-vous tanga ke ba kutana boy à la grande surprise à kotana sika rendez-vous et que zaki mobali na izaki na hôtel na chambre oh yo mobali nango komi andeni moi si pe yo po komi andeni bon mobile le quoi moi ça va dans votre télécompréhension ajuka téléphone à la kissier moi ça retrouver ba vidéo et que amine à Facebook wana et ça qui nango l'homme en question en até et ça qui mobile nae mais mobile ne a utilisé un garçon ou a joué ka photo chaka na profil parce que ba noti na ba metakala lelo oyo to lingi to tuna mobile wana lobby il faut tout na conseil a lobby ye azongisa moi sur na ndaku ba continuer na ye ou be ba boyana moi c'est pas lobby c'est qui mobile nazo joa temps ebelé azosongisa na ndaku te ouye le quoi libala ne kufaki pona garçon na mobile na utilisaki ye a continuer libala na garçon n'a pas lobby na vie na ye vie ce qui yo po limbisi moi si na yo te ngai pe na kozwana nga moi si na yo par là en tant que jeune fille en tant que tantine conseil ni no rope sabango et loro ni no ko yebisa bango basala na minute o tala caméra liboso. Bon, pour Nanga, premièrement, fidélité, pour moi si. Quant à moi, voilà, ils ont balissé. Qui est fidélité, ça pour moi si. Une femme mariée, les réseaux sociaux, c'est là où tu peux qui relation sonner. C'est juste pour nous tout coûter tout le monde en a difficilement. Soit tu amis de l'école, tout le temps on a l'école primaire, tu n'as l'école. Ce qui est comme à niveau que au quotidien les réseaux sociaux, comme on luka mi bali, comme on luka basi. Ou on a commis débordement. Moi si aza femme mariée, jamais à koko soit ami mon na Facebook bando ça là bas échange y a ba photo y a ba nudité na bango c'est pas bien à côté mobile IP de faire pas mobile il passe l'imabé à sa confiance à moi si n'a été parce que koko tenté moi c'était parce que peut-être moi ça zaki à ça ba limite na ba faiblesse na tango comité na niveau que ça là au sali profil mususu moi c'est habité ko saka na ba réseaux sociaux bimisi ba image mususu linga moi si na yo moko ya ndaku ce n'est pas aussi sérieux faut ça côté na bango mi balé et ça que le quoi basala ki ngo mais
moi ça bimité mobile pas déconnecté te bana ba ko ensemble ça juste j'ai moko ba ça que ça imu pour nga la komo kwa imu ba yokana ba sangana ba zongana bango ensemble ça nango question bu madibala te ba se corriger mobile a tenté sous moi cité moi si pe azonga atambula na kati ya fidélité za ramala mu pona moi si soko za marié même ata mobile ino zo ko kako sepeli so tina niveau yo ko karate mais il faut ça fidèle parce qu'on dit makai pour le meilleur et pour le pire. Quelque chose ba faiblesse à mobile, il n'a pas pire, n'a pas meilleur, il faut ça la toujours naé. Moi si d'autre part c'est ma besa marque il y a fidélité na kata foyer. Surtout d'abord reprocher les temps oh moi si bandolingé pourquoi pas raconter là qui mobile n'est que non tu vois dans les réseaux sociaux il y a un mec oh a dérangé nga pour n'y yebisa mobile n'était à l'avance. Ce qui moi c'est le bongote il y a des couples oh bazara hein bazanga quoi transparence c'est ça té bazar transparence té et en plus il y a bazora tango solo la té il faut dialoguer ça là na kati ba couple ça ce que je moi sinon le quoi ami proche na yo ami intime na yo j'espère que ça t'a un secret mon kota au bombe là soit ça un problème yo ndo za mutalibo so bete là au li solo mais ceux qui bo solo là té mobile azonga toujours na butu fatiga la li ala mukina tongo ke ba conséquences na ngo ya mwana donc mobile il faut soit attend ya solo na moi sinae donc ceux qui moi ceux qui t'ont ça mobile peut-être ba soit attend ya dialogue na mobile nete. Merci beaucoup Nilo Basuko royebisa bango pour nanga no ebisa bango babalana qui pour le meilleur et le pire ce qui pire wana komi eza mobali muta provoquer en peut-être eza non pe na ambition moi si te pour mobali ebeke mutu la tinde demande d'ami wana za moi sinanga peut-être moi si pas ebaki na peut-être moi c'est ebaki mais la femme elle a fait ça exprès ebene ke wana za ni mobali nanga mais na osala ngo ka tokenene tina suka emsu moi si pas ebene na bango mi balé bando sala na baji wana mais batika bajana basangana so bana basala foyer na bango ba bokola bana bango batala avenir lobby. Merci beaucoup vraiment ma pona li solo na biso lelo to yokuta awa to ebité vraiment réponse ni roza na pona li solo réponse ngeza ke baboyana mobala za mabe sen ndenga sai mwasi na wana ke pire petit na ye akende olinga mwasi na ye faut que ye mo mobile mazai na posa ye ba confiance c'est mwasi na lingaka ye pour bino bolingi ba Facebook ba WhatsApp yango ya utiliser ki pire petit na ye pa ye ba vraiment c'est mwasi na lingaka ye mabeni na sala masali pe ka mabe pour biso ba sito za faible jamais kosa elora bongo na mwasi na sala ka mabe ata olingo ye ba faiblesse a mwasi na malamu na nzela mususu na nzela bongo ti. Mais yo pe moi si to ba chona libala ils ont pour les meilleurs et pour les pires tant yo moi si o moni ke mobile musa zo linga yo na Facebook pour nyo betele mobile no li solo te na ndako ya onde likama ba sale ngwana tema pa zaina ndako libala mobile za na erreur mais ye pe moi ça za na erreur atina petit mais moi si pas za na erreur par rapport que za moi ça libala jamais ko libanda siko mobile alobi il faut raisonner il faut avoir 2 mois 3 mois 6 mois siko moi si pas lobi c'est mobile a sali 2 mois après ces réponses te ya roluka pire petit comme libala solo pire petit pas lobi na vie na e soko zongi si moi sino nda kute ngape na rolinga moi sino na ndenge ya solo yo lobi wana eza on pa mobile po mobile mo muta luki yango donc faut pas bongisa kaka donc likambo eza na mobile za na erreur moi ça za na erreur donc faut pas bongisa mobile erreur nezani mobile erreur ndenge atindi petit ne moi si pas na erreur ndenge za moi c'est libala sali ki a dictature linga bima libanda asani ki a dictature linga bima libanda linga mobile mususu. Merci beaucoup donc conseil à soukezani babongisa. Merci beaucoup kombona nga komona nga falo. Merci beaucoup ma femme mpone so bino la lobi bo mobile ndi azama be mobile ndi mutazama be acte ça les alaraté pone foti na petit na agelinga mwasi na ye mobile ko atineki big petit na ye asungi la mwasi na ye siko pona mwasi asali mabete bon mwasi asali mabe yani fa pas andi ma mobile peut-être azama mwasi libale fa pas ninga big petit ya mobile na ye asali mwasi asali mabe bon bale mwasi bale basali mabe siko na temps ba pesa ni ba délai bongo se ba yokani te yo pesa conseil ni big petit a récupérer ne momi ana kene pas pire petit te pire petit récupérer momi te yende mobile a récupérer mwasi na ye pour yende atineki big petit linga momi na ye momi pe kwa faible ya wandi maki
mobali comme on dirait ça sous la confiance c'était pour moi si vous avez na ndako puis peut-être ligne na ba WhatsApp mobali asali ba G bango pe ko bolingo ne mobali moi dake moi si ça zong se na ndako moi si wana mbala sima pa yo koseka ndenga kose moi te confiance eza sous-té wana penza place wana nde ebeti fo c'est gazongi c'était azongi ça a été merci beaucoup comme la mère Aniti Mambote merci beaucoup mère Aniti Mambote. Voilà vraiment tout le monde a propos au joie qui vraiment tout le monde bandeko basi parce que bandeko basi mbatu baza vraiment concerné dans les solo venanga vraiment guicha antivirus guicha antivirus na kati ya mboka Switzerland ainsi que autobosa na raté tonton héritier Minimbu HM héritier Minimbu et pourquoi pas à tonton Chamuna Palace à lobby yé akosangisa manda chante asangisi manda chante na c'est les dunes. Pour la première fois, tonton Chamuna Lobia ou Chambongo nae, ayembisa manda chante, ayembisa pe na sele juno. Maman na ligambuto ebite, soge salamandeni manda chante na sele juno. Batetia boiba yemba place moko. Tonton Chamuna est-ce que vous avez mbongo vraiment ya rocha? Pour ça, les manda faire wana pour na bana njili. Je pense que wana ba Gilles va simba na ba aimer boubé bosaka loso ba ko sepela na degré moko impossible ainsi que mon vieux Flora Pambani Yamati Pambani ya Flo Pambani Yamati Pambani et pourquoi pas à celui que j'appelle Willy Kalume ya ba Willy. Ivana, tolanine de ronabiso moi si il y a le plus problème à fidélité, il y a le plus que la femme en question abimi infidèle. Mais alors bien le romo na libala tant batu bala na rato jiraka serment tout ça là pour les meilleurs et pour les pires quel que soit mon bal azokoka ko salelo ba sentiment na hote et que no lobi ba quartier 1 yo linga quartier 3 lokolo linga mon bal na quartier 1 faut accepter et surtout qu'il faut qu'on aide parce que les akabablo comme sous les arapé ou ta na mutu ozomona na poto ba stress eza trop bazaka mingi stressé. Donc à côté musala tam sous ba makamoko bien te ba bengue na kisasa famille ba lobi boye donc moral est bien te. C'est pourquoi to télémisara dialogue est à la base ya nyonso. O luki oye ba moral ba les andenge ni bien moi c'est andenge parce que les sentiments na ba préparer kango pena bien. O comment tam sous boye na sentiment so eza pena ke no mutema mbala eza ko kita. Boko le kan tam sous bo le kan ni bo commission na ba combien de quartiers bino ko to bokana iko salate. To parce que c'est la kailo kwa mutu surtout chez Mibali. Mais c'est pas ceux qui déjà touché yo monnaie que non il faut OK mais mon bal il faut moutourner donc moutou so eza na ba problème tam so eza maladie tam so fatigue mais moutou neza kimiate ozomona en tout cas yango te moutou eza ka base ya libala to ko tango base parce que eza moment moko boye o elongola ka biso ba problème même beaucoup za boso ani ba problème ndenge nini mais ce qui est loko wana ezo sanga na couple vraiment couple na eza ka boye. Mais yango nde mutu ezongi ça pe makamsu na nzela mais yango te mutu ekoza la pena parce que soki bolingo eza luka po vanda na mwasi ou bien vanda mbali ezra euta na mtema na yo mutema ko supporter nyonso ba bêtise même koleka oyo tozo lobela oyo mais soki mutema wana ya mwasi eza ke pa na yete et couple on ezata msu couple mo to se pelisa batu po mona ke biso to vanda ndak moko donc e kosa nango eloko te tam su ndeko na nga mwasi malgré na zo kotela ye tam so eza ba jeune ya sala kapé mi mobali pe tam so atimbela ke mwasi nanga za bandelo nga pe na kota na banda ko tuna na ko tumbola e be na kota pe na nzira po na découvrir rebelle eza ba mbali msusu wazaka tam so loba mingi te akota na WhatsApp na yo abona ba conversation moko boye est-ce que c'est vrai nga mona mekana ko sala ye je wana asali ya moni pe ki simbi tozo appuyer yo te ke parce que osali bolamu tozo appuyer parce que mobali to bengi attenter yo et le coco salaté donc akoka yango ezo lakisa ke mutu nyonso akoya na ye mutu nyonso akoya neza libaku toza mabanga te toza bibende te et le konazo senga ezake non soki déjà oza na engagement yeba ko respecter yango ozo yoka respecter mobali na yo parce que tout le monde était déjà ngana ko kende na yo tina suka te na appuyer ka buzo bosali non ça fait honte de notre part parce que surtout de ma part et sali soni ya ke mobali a découvrir moni bondumba ya mobali et sonaka penza te mais ce qui ya mwasi ba découvrir on ba kangi yo bongo et ça ka soni mo makasi ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali ce qui pena bozaki na vrai amour lokola bosumuki na bino pété
bon mais ko limisa mobali a reconnaître que yende mutu akenda na makambo mabe atasi ko zako suspecter moi si na ba je mo boy luka moyen ko vendre moi sino ko zongise na nzela parce que mutu za complet mais si ko pona jeune wana pe ya yepi jeune wana pe le roi yepa moni le roi ba utiliser qui yepe jeune azoba yonde ka ndenga za ko tindo bongo ake musala uluki momi pe na obeti kasi na minute pe siko Ivana le roi ndo yozo lo ba pe parler de sexe lem soupende bando tinda na ba sexe wana lem soupe momi wana amona ki sexe a joana pe lem so ya munene par rapport ya choix siko le roi siko yesa mi monela ida ke sexe a joana eza munene et que cocaine o a jona ete siko tant ba ozonga na libala ba recontinuer suna ndenga kusuté parce que lem so eza o mobile aguna eta ndako omoni tano conséquences omoni mobile amitié n'est rien moko grave. Pourquoi? Parce que mot de passe wana yozaki nango za ko utiliser mobile wana tango petit na yo wana soki mukala na yo tango za ko tikala ko solo na mwasi na absence no yozaki te tam so komaki ya vidéo boye rapport na vidéo moi ça yo kapena que no mobile na musika za boye bon so ya komi pembe nanga azande chose à vérifier hein? Oui, est-ce que na absence no na musala kuna batikala ko kutana te avant yo ke kutana na ni hotel batikala ko kutana te atika ko sala appel monte na absence na yo donc il faut le casco vérifier donc yo moko ndo obimiki perdant parce que yo moko luka ki buzo bango papa moi si basala ke baje d'attraper ozo yo ka basala ka moi si baje d'attraper o moni ke moi ça le comme bozo tambola te papa vandi ça moi si na yo lo bela et c'est tout tango ke déjà ko tenter moi si no ça moi si no baje d'attrape yeba ke aza être faible et à quoi il s'ami pour te montrer que non ba meka ka moi cité. Mais quand moi cité, surtout aux utiliser garçon, est-ce que au vérifier pendant que garçon aller là qui au moins sinon on a 12 heures à ça là, y a pas si hein. Bureau né. Quand c'est bureau à profiter de l'intérêt de bakabelio sani. Moi c'est peut-être msusu zoluka bora ngo ya yotam su Dimitri mais koto amoni pendant que no bora malongeza. Yango ne pas céder. Au moni que yo mondo luki ba problème. En tout cas na ebi ke ko blessé même le basuko ko yebisa bango. Donc ce qui na lobby de lobasuka histoire na bien bizarre hein? Parce que jusque là tu y habité et tu allais vérifier ma copine tala papa bana yo 4 hein au moni lelo ko kabona moi sina mobali ezaka ko ya redonde balobaka banzoko bazobunda me matinde yo ka pasi bana wana soki obokoli bango na mobali mtusu ko za pasi lisusu ko le kata mtusu mobali wana ko pesa bana affection de mona papa bango te o sala ki bondumba no wana o sala ki na téléphone wana senga mobile no pardon linga mobile na parce que so botine déjà bana 4 basé belé luka bolingo donc bozong sa affection na kati ya bolingo na bino bo c'est pardonner parce que bolinga na ki pour le meilleur et pour le pur ba pire ngo wana ndambo wana yango bomoni ya grave ya kutukoleka wana donc un jour pe ko baluka na kan ya mobile ko kuta pe mobile na je wana parce que nenga sa bandi WhatsApp wana yeba ke ndenga za ko tindelo pe ba vidéo kuna pa za ko tindelo pe moi sim susu pe o ya utiliser petite ye moko e oyo mona na mbetu wana yango na za ko tindelo pe pa petit musu tamsu na kisha sawa ozomo luka sikoyo o kanye confiance en bali na yo senga ye bolimbisi tika ba biloko na ba Facebook ba WhatsApp wana ba bolingo moko e pola hein ba biloko moko e kenango na yo musika te linga mobile na yo ndenga zaleli na ba condition nyonso tout senga ye pena bolimbisi lela parce que ndi yo nde ozana bonduma no nde yoki sibiso baninga no basi soni ya mobile za problème mobile ko bodo tana ba 5 banda okoyoka te ba beleli ekuna me ya yo ta ndenge pe solo mabe en tout cas na ndeko na nga mobile eza faute na yo parce que o meka ki mwasi na yo na yebite soki olinga ko zwa nini e pa na ye na niveau ya ke ti photo a mwasi na yo petit wana moni yango pe amoni mutakala mwasi na yo donc olinga ki mwasi wana te soki olingi mwasi na yo senga bolimbisi bo senga na ba bolimbisi bino mibale bozongisa amour bobokola bana wana tozo senga bino po bozonga na po bobokola bana pona bino pena boza batu pena mitu na bino esa bien te to ko appuyer bino te. Merci beaucoup. Là, vraiment, c'est les propos des
concert na ngai vraiment boyoki Ivana ndenga otoloba eza ba propos na ye bande on a biso vraiment o bolingaka biso bande on a bino o tozoyela bino makambo ezanga tina te na musala oyo toyela bino vraiment ba conseil toyela bino ba émission moko eza éducatif bomeka ko aider biso na émission o to bandi to benga histoire vrai o paza masolo na ye akomela biso sur Facebook okomika ka dropper nzau ozwanga wana et sur monique na Facebook te o betika numéro eza na si wana même sur WhatsApp to meka osola otindi li solo na auto développer l'histoire na biso lelo eza à suivre bana poto bande ko tout bolanda biso partout dans le monde surtout na Belgique Mami Yubo Indombe oya ya o pesa na tikelo Ivana bon yo moko lega sako boaka donc là je vois Mami Yubo Indombe ya Adjani Sesele ba bota bana la ma passe le ba Wendy na ba Elfie le ba Plamedi donc libala busembo quoi libala busembo c'est poser un conseil à repérer Mami Yubo Indombe komeli biso baza ebele le roi ba Shakira Gucci le roi ba Roi Simba c'est conseil à couper ça beaucoup mais la biso là je vois encore qui c'est na kiti sous na zomo na bongo bébé Moyassa famille Moyassa Mobimba Gauthier Moyassa ainsi que Kevin Moyassa ba Mamicho Moyassa ba Nadine Moyassa c'est bon na conseil à couper ça botindeli biso grâce intilo bankable papi pingulu bankable natikela nanu Ivana suki sana ote moi bambote na bandeko nyonso ba lingo yo pe moi chérie na kosa ko na WhatsApp wana na poto pesa na mbote na bangela kangote ngana bangela kangote ngana yebike no wana za nango GDG suki oza yanga suki oza paka italio ba chroniqueuse bo teka mitakala trop jamais babi il y a des chroniqueuses na ba journal fati babima oyo ba yeba d'autologie ya musala ote ba yana ba on a TV pour na teka ilongi na teka nzoto non toi différente Ivana aza la diva de la presse congolaise to banda makamboyo banda ifasik tout oye nango na TV ozoyoka donc toza différence en musique yamba bibi ba chroniqueur pe ba ko ba momi a poto mais so to gena dropper oyoka dropper trop logique donc ça veut dire que non toza différente toza ndenge mon côté na pesi na mbote na vie nanga donc nazo pesa mbote pe na ko azotalanga vie nanga lola babi capita Luciala mais respect hein babi aujourd'hui il est en Galliano avec Giorgio Armani. Donc hier il était en chemise à Gianni Versace avec basket à Gianni Versace. Mais aujourd'hui il est à Giorgio Armani. Alors t'as la biso na miso à Giorgio Armani. Après si azo zo mu pepa contempler Kinshasa na ba t-shirt ba Galliano John Galliano. La tête dropé donc pose à la boye faut à bien na batou et ça lui plaisir en tout cas vient nanga ba merci pe ba gros bisous tala ka tolela au fort hein Yvonne Ngoyo moi c'est à Pembe na kati Paris. Ma grande sœur babi Jili Lumbe bon séjour na Kishasa babi oyaki déjà na roya na bandal Jili Lumbe no ya to ko beta masolo donc oyanga ndeko lokola boye na kingdom to développer belé babi maître Bajak babi DJ Stone mo konza babi DJ na kati Paris babi ozaka yo moko solo langa na yebi masolo na yo bien Jimmy Bofosa meilleur habilleur na Château Rouge wana ozaka yo moko oza émission congolaise solo te oza histoire vraie na bike o koloba o Ivana boa kingate en tout cas eza histoire vraie hein tozela na rendez-vous na émission congolaise solo hein en tout cas pour ngai na linga bino mingi ba gros bisous na bosani télé producteur babi producteur à 6h-3 Armelo production producteur à Mbinga hein mon vieux mon papa Bambote Sikozali vraiment. Merci beaucoup là c'était vraiment concernant ngai na kombo Ivana vraiment boyebi kaka asala musala kitoko a féliciter émission na biso lelo histoire vraie né na bisi bino bande ko boza ba masolo bokomela biso botindela biso ba masolo na bino na numéro oeza vraiment fixé vraiment devant vos petits écrans bokomela biso na WhatsApp bokomela biso na Facebook bobetika dropenza bokomela biso émission na biso lelo c'est que ça là qui plaisir là je vois mon le vieux Capita Luciala Nena Zoé Bisabino toujours là je vois encore les boss Maître John l'apôtre Maître John Nakata Switzerland pour l'instant Azako c'est Azana séjour vraiment na mboka Angola et sika o afanda ozwa moi mon pépé kala mingi ta ozongane mikili ya poto boss na biso Maître John émission na biso lelo eleki kitoko na moni sumu na opesa mbote te bande o boza vraiment na boza na masolo bokomela biso ciao ciao.